carte d'électeur et coaider bande qu'on a biso pona ko kende ko pona soki okei ko na mapona mi oza na carte d'électeur te moyo pona mutu na yo ezati centre eza muke ba matériel pe eza insignifiant donc basali bilan il y a 26 personnes par jour est-ce que na délai à un mois to ko koka ko tondisa pour tous na posa to sensibiliser ba base yango to sensibiliser ba konzi bazo kambaseni boyo kambela na biso na nchango bon meka ko bakisa ba centre puis bo bakisa ba matériel de façon que to multiplier to bakisa 0 to komata 260 enrôlés par jour na kati ya centre ndengwana te tozala éveillé to ba vrai c'est-à-dire ba pesi biso chance après 5 ans il y a des élections après 5 ans élection gozala début à élection et ça enrôlement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Viva! Viva! AFDC viva! Viva! AFDC viva! 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 Merci. Bon, donnons-moi les chapeaux pour tout ça. On a des chapeaux à l'onglet. Batela biso na milulu na biso Seigneur nyos to sola awa ezala sema bongisi on a ekolo na biso. Donc on a molimo distraction, on a molimo nyonso e opesa compréhension. Batela biso le na masolo tina suka nango to sola kima pesa biso maele wani ezala kata biso moko na moko bisa dikanisa malamu pour la science pour moko nini oyo ko tango alobela biso. Lelo to sali bongo première réunion mais le numéro de solo titre aussi sans nzambo za biso na komona Yesu. Amen. Amen. Merci. Na sepeli komona bande konyonso oyo babusani pona ko assister na réunion ya mokolo ya lelo na pesi bino nyonso bonane nanu bonane tozana mbula ya sika tozana 2023 nzamba asungi tokoti yango donc réunion na biso ya liboso na mbula oyo yango oyo donc tobeti maboko makasi po nzambe ndenga bateli biso. Merci. Je crois lelo soki to kutani biso nyonso awa ezali po to kabola makambo ezoleka na mboka na biso. Période oyo toza na période eza très important, très capital. Donc toza déjà na débit ya maponomi, c'est-à-dire ba acte ezalaka liboso avant to koma na finale pour toza na demi-finale eza enrôlement. Et logo to vandi awa poto de to e bandenge ni to kosolola na bandeko pona enrôlement. To e ba utilité ya enrôlement. Donc bosenga ya enrôlement, bénéfice ya enrôlement, pona nini enrôlement, elingi ko lakisa nini enrôlement. To kabola ba idée poto sola to sunga mboka na biso. Soki lelo biso ba leader d'opinion to beti mbela te, je crois ba distraction ekozala ebele yango ngai lo mumbedi na kwena ngao na zaka na bino na masina na kati ya nchangu to yiko vanda bongo te sans to lobela makambu ya enrôlement. Donc ya motu ya lelo to kolobela enrôlement la fois dernier na milieu na ngai ya masina ezalaki na ampleur ya makasi po dozaki na 4 sièges. La fois passée ezaki un peu boycotté, toi ils ont 3 sièges. Quand ça fait enrôler, tu vas comprendre été. Lelo eboye bakeno vote, ils ont droit civique. Et puis quand s'enrôler, ils ont utile pour yangonde comme mabiso na vote. Bongote.
okomona ndeko olia kende ko s'enrôler azo boycotter ko s'enrôler mais récent tozana na ba carte ba benga d'identité té oki kozwa mbongo na Western oki ko sala démarche ya okende mikili ya poto mais ba ko sengo carte d'électeur pozo ils ont présenté déjà carte d'identité wana utilité d'abord il y a carte d'électeur donc vous êtes censé ndenge tozo sensibiliser ba base oyo ayete na ndako boyebisa ye kende kozwa carte d'électeur on a lobby on a ba difficulté té ce qui limite koki ba carte électeur wana ya kala etombe caduc oya siko yo ndeko servir biso po jusqu'à preuve du contraire nan tozu carte d'identité té bozo na nga malamu carte d'électeur et aider bande ko na biso pona ko kende ko pona soki okei ko na mapona mi oza na carte d'électeur té moyo pona mutu na yo ezati po pona mutu na yo il faut zala na carte d'électeur na maboko yango wana omoni début ya tozo benga ngo début ya élection ezali enrôlement ko s'enrôler batu bazo botama batu bazo posana donc bazo koma na mibu to bengi ya ba adultère 18 ans il faut mutu à se faire enrôler pour utilité ou bien toiko lo bandenge nini bosenga ya ko s'enrôler et ko aider biso na ba milulu ezali ko ya neti biso na masina soki to s'enrôler ebele toiko zo 5 sièges soki to s'enrôler mukie botikeli na 2 sièges osomona ke na bakwe na bino oleboza na bavoka ebele po popularité ezali po bakende ko défendre kuna po bino mboko kota kuna na ba institution te na hémicycle il faut bopona ya bino bandeko bomoni baza ba vrai o bazali tozolo bango lelo en tout cas boza distrait il faut boyeba ke non ba loi électorale ezali ba biloko ba bengi pe ya ba sei tisiko ezo déméré donc il faut que la regroupement politique ndeko azali et ko pesa sei poto accompagner bango mais avant ba biloko wana soya to ke nina ko s'enrôler massivement poto zala sûr penza ke tozali na ba électeur ebele o ba ko pesa nombre ba siège ebele pona sima enrôlement nde ba ko bimisa na secteur ke non na masina bozala na 4 candidats na njili bozala na 3 candidats na kimbanseke bozala na ngo 5 na bisika boye bozala menga na masina na sengi bo s'enrôler massivement poto zwa turo ata 5 candidats osepeli nango je crois les lotos ça la sensibilisation ya ma eloko ba bengi enrôlement. Enrôlons-nous massivement, c'est vraiment très important et très capital. Je crois ndenge tosolakana bino awa na monopolisaka parole te. Toza ozana suggestion, ozana question, tokendango rapide po toyeba ndenge tofongola G. Ah tofongola G. C'est-à-dire oso likambo ndeko ayete atikali na ndaku okende yebise tosola kina ndeko lo mumbedi boye. Il faut muto ne sa ko 18 ans mata kende ko zwa carte na ye ya électeur à s'enrôler pour lobby aïba mutuni na kopona ba défendre et puis tous à la ebele donc ba bien ko s'enrôler massivement pour to matisa nombre ya ba siège au siège lingo laksanini c'est-à-dire nombre ya ba député o ba candidat na biso ba kozala au moins na minute na masina tozana bango misato. Or la fois dernière tozaki na bango 4 la fois passée to perdre moko po ba boycota ko s'enrôler si on a sengi na bino population je crois bino zozana ba carte to mo na ba carte na bino to mo na carte mais na monia to beti maboko na mo ba to zozana ba carte je crois bandeko oyo batikali na ndaku baza distrait boyebisa bango mikolo ezali nanu bundana zwa carte d'électeur pour carte d'électeur et ko couvrir yo na makambu ebele objectif na biso ya lelo tozolo bayango biso doza ba leader d'opinion nazali membre ya kati ya AFDC nazali coordonnateur munene ya ASBEL à nous le Congo o bandeko nyonso bayebi toza ko loba masolo pour na développement ya mboka na biso soki biso to s'intéresser na ngote politique et vous s'intéresser na biso on est obligé il y a qu'on sensibiliser surtout les jeunes pour les aller à venir ya mboka na biso boyete soki to lobité biso ba leader d'opinion to pesi mbelate batu ba comprendre l'essence ya likambuté ba nous zo boyikotaka anga na sina lemi na ngamboko to mona kana biso pe makama malonga te mais soki biso moko to appuyer makambu ya mboka na biso te
yebisanga nani yango ko pour biso mungu muninga ya libanda ko ya ko pour biso tozala éveillé toyeba ba vrai c'est-à-dire ba pesi biso chance après 5 ans il y a des élections après 5 ans élection kozala début à élection ils a enrôlement pour bozo ba nombre ba siège belé il faut qu'on s'enrôler massivement. Je vous demander une question ils ont posé problème au niveau de Tchangou. Au niveau de Tchangou awa concernant même les politiciens, même les présidents de CENI, ils bien que la machine et puis le bureau de vote, ils ont mouqué même le bureau de vote. Nous avons un problème surtout dans Tchangou awa, ils ont s'enrôler, ils ont enrôlé 26 personnes par jour. Le nombre de dates, et ça vraiment mouqué, je pense que c'est un mois ou comment. Et ça vraiment mouqué pour la bataille surtout en Tchangou population et ça parce que Tchangou et ça la population est belée parmi les districts il y a surtout il y a la République démocratique du Congo. Tchangou et la population est belée. Nombre il y a le bureau de vote en tout cas ils ont fait la mouqué pour la resservir toute la population pas au part on a vraiment un cas électeur sinon il faut poser un problème plus tard. Merci. Centre eza mouké. Ba matériel pe eza insignifiant. Donc basali bilan il y a 26 personnes par jour. Est-ce qu'il y a un délai à 1 mois? Toko koka kotondisa. Pour tous na posa tous sensibiliser ba base hein. Ba base yango tous sensibiliser. Ba konzi bazo kambaseni. Boyo kambela na biso na Tchangou. Bo meka ko bakisa ba centre puis bo bakisa ba matériel de façon que to multiplier to bakisa 0 to komata 260 enrôlés par jour na kati ya centre ndengwana te. Donc tozobeta mbela na bande kona biso je crois tozoloba tozalelo na eloko ka moko focaliser ezali enrôlement. Donc si j'ai tozana ngweza enrôlement difficulté tozo connaître bande ko balobi ba monique na ba centre oyo ezali awa matériel ezaka ka mibale misatu batu baleki ebele au moins 26 personnes na mukolo donc lenteur ezali na délai au bapesi donc poto zo ba nombre ba sei na biso moi kokoso ezali soki bino ba kambi ya seni bozolanda biso bolandinga i mwana bino lo mumeli toza ba leader ya Tchangou ezali district maire et bani tina monde entier to na frontière à monde to sali déclaration na bino na seni boye ba kozo ba solution pour toza prêt pour un enrôlement et puis tous après tous au siège ébélé pour tout bazana pour ça s'enrôler mais côté kuna bo meka ko bombisa la biso botala ba difficulté ezali pour population na betimbela lenteur ezali to meka ko arranger pour temps ezali donc je crois réponse ya ndeko na biso to pesi yango na média ba tunde ba yeba ndenge nini ba ko sunga biso c'est un peu ça. Tamaki zakade de basi na bango 5 mois comme si basi na bango 5 000 francs na porter moi na occasion oyo ya discernement na public et nous va chez les autres biso ya pe ba se biso passe par ataseni mutaza ala mbongo te ayiko zakade de a peut-être na 2000 francs 2500 francs ou 5 000 francs ou bien 5 témoins nous to otika ba ministre à sala kwa ya ko témoigner pour na yo ko zakade de exactement pour te passe. Comment c'est une ambition avec un commissaire merci. Bakonzi ya seni batu bango yo population bango yo awa toza na démocratie ndenge ezalaka toza na kati ya Tchangou donc eza penda capitale ya Kinshasa ba difficulté au bandeko bazo connaître bandeko bazo mona na kati ya ba bureau de vote bo meka mpe ko harmoniser ngopo lelo message ezali enrôlons-nous massivement oui. Population peut bimi ba s'enrôler ba kutani na makambo mokonzi ya seni papa Denis ozali wana landa makambo bien landa yango bien ba bureau na yo eza na lenteur ba bureau pe komi ko senga mbongo eloko eza gratuit donc ba osenga mbongo ndenge ni bo meka ko améliorer po biso de to sensibiliser biso ba leader d'opinion to sensibiliser ba tuna biso po ba kende ko zo ba carte électeur po to matisa ba nombre na biso ya ba siège siko bino pe bo aider biso na ba mikakatano ekutani donc je crois
message oyo nazo transmettre pas papa Denis Kadima chef de l'état akoyi koya ko sangisa ko tala makambo nyonso tout mais département ba pesio mais ka MP ko bongisa ba réclamation eza ebele toza na posa ya batu ba s'enrôler massivement mais ba kuté na mikakatano batu musu ba sali une semaine bazo zo carte té po ba senga ki moi lomeya mais yaza na lomeya té ba privilégier mutu na lomeya bo tia ba matériel ebele bo fongola ba centre ebele po to meka kozwa ba siège na biso ebele bande ko na biso ba kende ko s'enrôler massivement donc wana tozongiseli yango papa Kadima azwa ba solution na ye biso pe wana ba base to limiter to sensibiliser toujours ba tout po ba kende ko s'enrôler massivement to beti maboko vraiment la plupart c'est-à-dire ba site ils ont choisi pour c'est-à-dire pour enrôlement des lecteurs ils ont des établissements scolaires tout ça la université un peu l'histoire comme ça mais bientôt là les élèves vont reprendre les cours bon, je ne sais pas disposition ni seni azui c'est-à-dire pour poursuivre enrôlement c'est-à-dire qu'il est toujours dans la norme c'est un peu ça ma question merci oyebi bato ebele baza distrait naza fier ya kozala ya kosolana bato baza pinda na conscience nous sommes conscients de notre devoir kokende ko voter eza devoir civique ko s'enrôler eza devoir civique ba condition sikoyo bato ebele baza nango na idée te merci na féliciter au papa to bete suma boko makasi question na yo awa tozolobela likambo ya nini enrôlement tozolobela likambo nini enrôlement donc suivi kozala na média suivi kozala na ba internet bato balanda biso papa Denis Kadima landa ba difficulté oyo ekomi lelo balobi déjà que 26 personnes par jour ezo simbati papa soulever le mot très capital ba école wana bana bazo kozonga ba disposition nini bazui pour na continuité pour la plupart ya ba centre ezali ba école bana bazo zonga pour abazaki na congé siko ndenge bazongi ba disposition nini papa Kadima azui papa Kadima landa biso na nchango po nchango nde eza mutema ya Kinshasa nchango eza mutema Kongo bongo te nchango donc soki nchango lobby donc automatiquement pour la frontière à monde avec kitana nchango donc tozoloba papa Kadima taila biso sikoyo position et puis ba disposition nini oyo kozwa na rentrée scolaire bana ndenge basisi ba vacances bazozonga rentrée na bango ndenge zozonga aux ba disposition nini pona ba centre oyo ba doit s'enrôler pona minute to connaître déjà difficulté à l'enter toza sous na deuxième cas papa ndenge lobiza très capital ba tout ba kozonga na école na bango est-ce que continuité kozala kaka na école wana na nguema ya bana na nguema ya ba électeur ba disposition wana je crois mbala ya sima bande kwa média bazali ba komona yo pozong sélection na nchango ba réponse boyete Bakambi ya seni boye debiso na ba difficulté ba difficulté ezaka pona nchangu te eza pona etandi mobimba au place enrôlement ezali je crois batunde bazui courage ya kolobate biso na nchangu tozui courage ya kobeta mbela po bino bakonza seni boye bande boko améliorer misala na bino po ba nombre de lecteurs bazala ebele et puis dozo ba siège na biso ebele toza na souci wana donc bino pe bo meka ko aider biso pona enrôlement eleka na ndenge sengeli et puis ba population bazala satisfait surtout likambu ya mbongo bo meka ko pesa bo chamo ba rigueur par rapport ya ba chef à centre boponi pour moniza corruption déjà na départ boye to banda légitimité za problème munene légitimité et bandaka na C nde bandio mata ezata musu peut-être loko elingo sanga biso bendo zo ba kokoso biso tozo enseigner na changu nini légitimité kokende ko banda na makambu oyo toza crédible toza bato tozo sur la pona démocratie tozo ko craindre pe légitimité to lingité lelo ba ya ko taxer biso suke no ba pouvoir ya bino na changu besoin ki yango ezaki ba nomination bolingi zo nomination donc on dit mina biso sei mais légitimité zala donc to bani na makambu ya enrôlement pour dozo ba nombre d'électeurs ebele muto aza na capacité na recrutement politique ne ya munene à faire face nango pour ezala légitime donc to pesi conseil oyo ko accompagner biso na ba moment ba processus oyo to komi déjà pour atteindre tozo continuer la question ou bien suggestion bon pour la bande ebele baza vraiment na identité tati Ici, sur moi, ta carte à Pamba, ou ta carte élève, ou à Garantie.
akona kende ya msusu akende enrôler akotuna ya msusu attestation de naissance attestation de naissance wana oyaki akena erodika kuza nzinga na ekwaki mezwango bazosenga mbo sikoyo na base na yo ndenge nini mpona bato baza na wana mpona baza bakarte po bazo insiste vraiment soko komi na papier boye bazoboya batongaka attestation de naissance to carte électeur sikoyo ozoposer vraiment mwa problème soki kote kuna na bureau du quartier bazosenga mbo donc merci biso oyo bazokamba seni eza mpe deja likambo ya motuya bandeko ebele babungisa baidentité bandeko ebele bazokonnaître namonaki na bacentre mosusu bandeki kopesa ba 3000 francs omona bakomi bakombo batindela yango na baréseaux sociaux nazomona amona moto ayebokoma bien te eza badifficulté oyo seni il faut azwa badisposition de façon que tolobi bien tosenrôler massivement wana mpo ekoka il faut koyeba ndenge nini bokoki koatténuer mopepe ya banombre badifficulté oyo eza po bato ebele bazotenir compte ya makambo oyo bandeko bazoloba te eza très capital ici on blague pas tozoloba mpenza likambo oyo eza mpona intérêt ya mboka makambo bango bazoloba bandeko na biso lelo ekoleka na baréseaux sociaux ekoleka na bachaîne nationale papa Denis Kadima bozwa badisposition po mutu mosusu aza na difficulté aza na mbongo te moyen azonga kuna na commune po apesa lome eza te c'est-à-dire akoboyikote na ye moyen azwa carte eza te donc tolobake nazomona faiblesse oyo ekoma wana eoza difficulté moko ke non omona lelo na banombre de siège tozalaki nango 3 bokozonga na moko po omona donc map ke non faiblesse ya baenrôlé faiblesse ya population difficulté no eza énorme oyebi ke lelo oyo bamakambo tozalaka nango na mboka lomeya eza pasi moto akei nanu kuna mposa molongo azonga suku na sa démarche bameka kozwa badécision moko oyo ekoki kofacilité population bazwa carte c'est-à-dire ngai na kosenga etaki conseiller national bolingi napesa mpe conseil non tobeti maboko mpona balege balembisa batala ndeko soki aye facilité ni bakopesa ye soki moto ana carte te pozwa carte d'électeur na ye ekende rapide ke bazongisa lisusu akende zwa attestation de naissance donc ekolekisa temps mpo toza na tante bameka kozwa bamesure moko oyo eza nango ke moto apesi identité apesi kombo mama na ye obi aye accompagne na baparent na ye bapesi mbula na ye baservir ye carte efacilité biso tâche wana eza conseil napesi pa papa Denis Kadima mpo kidibi ezala te mpo toza na posa ya kosenrôler massivement donc c'est un peu ça maboko mpona mama oyebi ke bamere na balobi te par rapport aux tous wana ezalaka en couleur ezana monde c'est bien clair mais oyo les autres c'est bien flou na mikolo ekoya ekokomplikaka biso te même foko ke na agence bati ndongo bakota batele elongi no ndenge eza na carte eza mwa différent ou bien okotanga na kutoko kutana basoda basengo identité ekolakisa identité baotala lemso elongi no na elongi eza na carte eza différent ekokomplikaka biso te question na ngana tuna nde yango amoni binake non ntango deux fois te ntango mpenza ezalaka na bato abwanya tobeti maboko mpona question ya mama tuni question déjà suggestion na ye mpo biso nga naza motu ya seni te nazali kaka leader d'opinion nazosensibiliser bamasi na ngai mpona enrôlement mpo tosenrôler massivement c'est-à-dire lelo tolingi ke non banombre baélecteur baleka mpenza ebele na ntango mais papa Kadima yo moko ozoyoka lelo oyo bato balobi mpona elongi namoni na baréseaux sociaux totalaka yango tozoyoka ndenge bato bazoloba déclaration elongi ezobima noir et blanc toboyi te développement ezali mpo tolobaki yango la fois passée na émission ata baclip ya ba noir et blanc ekomi nango donc c'est-à-dire monde ezo évoluer mais quand même faut précision elongi ezala identité mpe ezala po lelo ezoservir biso mpo tozwi nanu carte d'identité te mais je crois chef de l'état alobaki mpe ke non après awa akoyeba ndenge nini mwa rapidité kozala mpo toza na carte d'identité mpo mboka mpe tokodemere kaka boye te mpo mingi bana bapasseport te bato baza na passeport baza déjà na makambo wana te akoyeba kokende na passeport na alakisi mais carte d'identité na biso lelo récent sur 80%, sur 100%, 90% ezovivre kaka na carte électeur lokwa carte d'identité donc seni bomeka lisusu
kobongisa nayokaki bolansaki bamessage na baréseaux sociaux ke bozwi basolution ya kobongisa baimage mpo bamama ebele badeklaraki mais déclaration wana ezopersiste mpo meka kobongisa elongi ya mutu ezala te eza noir et blanc mais eza elongi ya mutu wana mpo toyebi ke badifficulté ezali mais tokokende yango na mbangu te mpo ezala kaka elongi ya mutu mosusu boyoki mama ndenge alobi ngai nakoki korépondre na place na bino te papa Denis Kadima zoela biso basolution na ntsangu tokona te badifficulté ebele tobandaki na makambo ya koloba bacentre ezosala kaka 26 personnes par jour donc oyeba ndenge nini bosadapte pour l'enterre wana elongwa toyebi lisusu na makambo ya koloba keno elongi ezomonana bien te ate eza noir et blanc tondimi ngai namonaki yanga noir et blanc ezalaki elongi malamu ezalaki elongi malamu namonaki yango babongisa lisusu nayebi te bato batie na bacentre baza baamateur baza baprofessionnel baza banani bameka kozwa yango likambo ezala ala ati te mpo eza makambo ya mboka donc mboka na biso tozoluka légitimité ezalaka mpenza le vrai tokozwa yango na bambangu te boye te nalobeli papa Kadima difficulté oyo bokonaître wana topesi yango biso tolobaka apamba te tozoloba na média eoyoka mbele kobetama bandeko bameka koaméliorer de façon que tozwa carte de lecteur s'enrôler ezali vraiment utile soki ozwi carte de lecteur te moya ko voter kozala te ndeko paza ki diba d'une manière ou d'une autre il faut basala kaka effort baluka bazwa carte de lecteur pona nini toyeba na ba maponomi koya mutu nini ya biso tokolinga akamba mboka boye te N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com